les abonnés de Évangile et Komiwapi à Lutumba Sergio. Bonjour Nabino Ndebo la Dangawana Boye. Wabino Mahamado Bikembo Ozana. Nayeka poto conclure siko journée na biso ya mois de la femme. Balobi to salinini siko na mois de la femme. Avant siko yo na kota to conclure to izwa moi mateya. Ba conseil na bibo talande baninga kuna na kini place wabino ndeko Lutumba Sergio azali ba lili azuli bino ndenge ba silisi mwa ngone sengo na ambiance nyoso na cheli bino ambiance ngo botala bon sima na oya to conclure to sukisa na beauté lisusu bolanda ba bilili o Serge Lutumba tila biso ba bilili wana motema na ngai yaya nandimi yo ovanda ngengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo na ekoki ya motema na nga yaya nandimi yo ovanda ngengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo na yo yaya fongolela ngalola yaya ngai nalingi namona nkembo na yo yaya fongolela ngalola yaya yaya maningisa ya lola efungwama ngai nalingi namona nkembo na yo makila yo sopane kulusu solo epesanga bomoi namoni te nguya nini oyo ekosimbanga na se na moi namoni te soloka nini oyo ekokanganga na se na moi nandimi te oyo simbi nani ya kosimba nandimi te oyo pamboli nani ya komodi namoni te nzambe na ngai oyo tomboli nani ya kokitisanga nandimi solo Yesue oyo kangoli azwi nde bosomi Jésus nandimi solo Yesue oyo ekufaki ezwi nde lisekwa na yo papa na ngai yeyeyeyeye
Bon, sikoyo botali ambiance, sikoyo nalingi sikoyo boyoka sikoyo oyo ba mama oyo balobi sikoyo un plus oyo bazwi na kati ya babakisi po na kati ya journée na biso ya mois de la femme oyo esili lelo. Et puis ba mama to a la chance nanu bapesa ba papa mwa mobimba te basala ke mwana bango ya ba papa. Mais biso mama batikela biso mwa mobimba ya mars mois de la femme et puis bapesi biso journée moko spéciale ya le 8 mai. Yango wana sikoyo la chance bapesa biso occasion na bapesa biso mama yo sali nini yo zwi nini de plus pour na ne oyo bakise pour na ne prochaine ezala sous malamu kitoko zwi nini yango wana totala ba mama oyo tolanda conseil ya ba mama oyo nde balobi. Ponanga mois de la femme eleki mabe makasi eleki mabe po activité ezate
mbongo eza te osomba liputa mpona kotambola mpona kofete le 8 mars esali biso mabe. Mbote papa eleki nango kitoko, bana balati kitoko, bamama balati kitoko, donc nasepela yango makasi. Ba jeune fille bapenza il fallait ba changer modalité, bazala etamboli moko ya malamu ya mabe eza te, balanda modalité ya biso bamama ndenge tozala kotambola, ndenge tobalaki kofana na mabala kitoko ezalaka bongo. Na bénéficier eloko moko kasi nasepeli nango kaka makasi. Mbote papa. Oui, moi de la femme, je le cabin en Hollande Zambé. Pour la ngaï, moi de la femme, bon. Ngaï pour la ngaï, na ose la moi de la femme. Moi si il faut montrer ça là. Hein? Faut que ça soit un plus. Tant le 8 mars, c'est ça, on va te belé. Le 8 mars, bon, on va comprendre, on a bandé na bango. Pour la moi, si je le 8 mars, c'est ça la vie, qui est l'ambiance. Mais pour la le 8 mars, comme si quand Nzambe, na un plus, moi, je suis bakisami, luka, pour visa malam. Lelo, tout le monde a bassi bazo sala dans la société. Tout le monde a bassi bazo sala, Janine, bazo travailler. Tout le monde a Transco, on a compagnie Transco, tout le monde a maman Jeannette, ça sala, aza moisi. Donc moi ça quoi quand ma boroté, moi c'est sengé la sala. Donc la ngai na moi de la femme, sengé na sala, na zo sala. Non sala pe maman na nous batu sala te dans na sala, non comme matina niveau mususu. Parce que ya basi bazali, tout le monde a bango donc moi ça za utile. Mimi ngeza ba fille o bazo comprendre non vite. O bazalo na ba sentiment. Bon baza kawana le 8 mars bon ba sepeli bakena bon na bar na ambiance pour na bango. Donc mon bon comme conseil un peu ça bango. Batika vraiment le yenge, batika ba vie ambiance ba pexi mutu te po uta bokoko na biso to sala na biso ambiance. Mais ba porta un plus na date le 8 mars. Mama yelo ezala kite et remplacer. Ba sale là. Pour nga conseil un peu ça ba jeune fille le quoi ngai. Merci. Mbote papa. Moi de la femme, nangai na moni ezali boy. Au moni moi de la femme ezali lokola moi si il faut changer bizaleli na yo. Au moni bizaleli ozalaka nango na kati ya ndako yo na mobali na yo il faut changer. Ezali te ke moi de la femme ezali kaka olata bilamba sika o mela o langwa otika ndako kende kolala epai mosusu jamais obio kende epai mosusu te na ndako na yo na mwasi na yo na bana na yo yo mwasi na mobali na yo na bana na yo bozo sepela esika moko ensemble bolambi mo eloko na bino bo sepeli koyeba ndenge nini ya koyamba mobali na kati ya ndako il faut oyebisa pe mobali tato sito komi na mbula sika il faut ko changer bizaleli ezali ndenge wana papa. Na ba jeune fille yo ba komisi moi de la femme eza lokola fête bazo salaire po ezali olati atelamba no ya sika ovandi no na ndako soki moi secret na yo ezali omeli soki poza na moi mutu na yo bengi ye bo meli kaka wana na kati ya ndako esili bo panzani eke boke ezali te ke soki elamba ezangi obligé kaka mobali kete sombelangi elamba sala bo ete ezali ndenge wana te ezali nde ko changer nde bizali. Moi de la femme, elle est bien comme bah moi nyonso ndenge les kaka distinction en tout cas exacte que au moi boé elle est qui n'en bien moi de la femme malgré mbongo exacte mbongo ezalaite bana tozala ki kara bien biso nyonso elle est qui n'en bien sans problème comme bah moi nyonso ndenge les kaka bon et pas la ngai et apporter plus tozala okende mingi losambo na bana tokende ba prière na bana tokotisaki mpe moi de la femme yango na losambo eleka malamu ngai na bana en famille en tout cas eleka malamu et puis elekaki malamu na bana nyonso elekaki bien dans la famille na losambo elekaki malamu conseil na bana ba jeune fille na opesa
babebisa bongondo na bango te bakola malamu nde biso tokolaki bazala vraiment bana mo discipliné ezala te elekisa bango au mois de la femme elekisa bango mutu makasi bazala mutu makasi bazala so ndeni no bazala malamu bazala discipliné nde biso bamama na bango tozalaka discipliné. Bon, bolandi conseil ya ba mama la biso te bolandi o bango balobi te pona ngai wa bino mama dona oloba kaka en tout cas ba mama to mitika te to bipesa vraiment place na biso valeur na biso to lakisa ngo devant ba papa devant monde entier ba ke ba mama to mériter oh ba pesa biso to mériter parité en to sengaki to mériter na kati ya ndako yo mama bongisa na musala ba mama bo sala vraiment loko ya bana mibali deka ba pesa conseil to la kisa vraiment ke oh kana mwasi nga na sabe ke na mwasi te parité to sengaki to la kisa vraiment ke to mériter ngo ya wana kali kamna ngako bakisa en tout cas na lingi bino mingi allez, bon s'abonner massivement na YouTube na bino ya Lutumba Sergio évangile émission na bino évangile komi wapi bolandara tout le temps yem ta présentera ngo siko loko azala kin na présenter pour na ye en tout cas bon s'abonner massivement et puis bon s'abonner massivement na chaîne na bino ya mama Maria chaîne na ngai ya Divine HB Info ya bon s'abonner to lingi bino mingi allez. Que Dieu vous bénisse. Bye.